Tu sais, Bercy, ils ont maison mère. Ils ont orchestre, salité, ils ont maison mère. Donc, tellement coquille n'a été, à coquille chaleur, on a été. Il y a un appareil. Chaleur ni bilo pesa qui est bon chaleur charge ni bilo pesa qui est chaleur ni ya kokité. Ouais, chaleur a wenge za ne bois kabayo kayo binisa wenge poso koko bois kate mo za na wenge za te. Ah, ils allaient boulotter. Ah, ils allaient chez les grands formateurs Wiranson. Donc mingi ko lobezate. Ngamo na d'abord les animateurs. Na regretter ndine. Soba ke ils appellent bien babiso pe boye to kozwa ba opportunité ta mususu papa otala nsima bano bazana nsima ba mata bayoka bango na ebité ah mama bongo yem to benga geto yemoga yaki yemoga ye na ndenge yemoga misongeli amone ga awa boulot na awa ezate niveau na ezate ba bersela ba ba nyama zamba omoni nyama zamba azamoni nyama waza na kata zamba so abimina mokili esa ko zabana besoin ko vivre na mokili. Bon, Bercy sera toujours répétant la samba. Mamba Bercy, maintenant le bétal bisouté parce que les animateurs qui ko boire dans la maison mère nenga yaki ndé par okende nae pour biso to bondera ba animateur te que non animateur aé to bondela non nenga yaki nenge par okende nae biso to que la batu te que non oye ça va faire non nenge to bonde biso bondela raté ko bana na père na biso moti biso moko ba fan club to bondela na mutu te sera okenda ki na nenga bien c'est pas ça les app gara bien vraiment. Na potombote na bino Arsenal Arsenal bébé na bino botama na mino donc Kirikou akosa Kiriangandu yeyo tala na bino na sambula kuluka bino ba information donc balobi na kineza ko bouger tika na bino kineza ko bouger Bercy mwana alongwe wenge muzika maison mère azongeli feregola donc kineza ko bouger lelo tozana micro baladeur boyo ka vie du peuple nini bazolo bapona bango grand remerciement langa ezana l'homme invisible de la nation et bon tonton et le bas Freddy Akimbe beauté ba chérie donc namoni Herman Amporio na bilili mbote na yo Herman Amporio quoi la taille commerciale au boy Herman Amporio kati ko voter ba chouchou papi gene mbote na yo pitu manga ya mbote na yo Flora Lorenzo Lokula na Canada na peso mbote belé na moni susu capricieuse mundele mbote na yo la mignonne Maluka mbote na opelu susu Barak Mayala au-delà le staff tout Arsenal na peso mbote belé on elanga lula mbote na bino et belé ba heureusement Lundu là ba Deborah Jess Deborah Dimonga mbote na bino belé na kana sambula donc bo comprendre kaka na sambula la maintenant luki na bino ba information donc na bino mabe ezana kini aweza ko yinda mabe zali donc micro baladeur Arsenal DP ça bino ba vraie information donc à suivre. Bonjour papa. Bonjour maman. Toza en direct na 3W Klebo ba na poto tout na minute ba à travers le monde ou expliquer biso news en ndeni na kini awa donc ndeni na kini ezo bouger pour na Bercy moi na pesa na nouvelle. Ouais, ya oloba out ezate Bercy moi na c'est un animateur ou ya ki na maison mère yemoko aloba ke ileki kilo yanyama na ko memati ça veut dire que ara ye akuti animation za déjà et vous voyez rappeler à même kilo en nder ba ki ta ye kuna ba vide mo etigalaki taka ko kité alors kitango taka honorable zawana alors memango taki ye aitala apeka ate honorable déjà a mabiso déjà tout alara toujours kolo honorable nena honorable c'est Roberto le beso honorable au mokileye bien le besonde kimisi Bercy moi na to le beso qui c'est le beso le qui est Bercy bon on a le baraki le beso ça déjà animateur au mokilendima et yoka moi trop
abouaka bouaka tara ma comparaison mo ba pesa Bercy générique moko ba pesi pe l'obeso potable générique moko mote ke l'obeso kati fumo ye ayira bagisi mwatoliane yebisa biso non bat ba otalo yebisa biso non est-ce que ndinga zongi pa faire gola kuna jet set ba yambiye to ba bengani yebisa no bana poto ba Hollande bon wana vraiment na ko lo baga ki soit zongi pas l'autre là en tout cas ba yambaye tema yenda oyeba parce que TV ko sarate a oligara na TV so ba yambaki bango yemoro lo ba yambaki so pe ba boya ki en tout cas on italien on est amamnae. C'est bon papa. La Zamba. Donc on a enregistré la Zamba. Bonjour bureau. Oui, bonjour. Ouais, tout le monde il est là. Au cours expliquer ben la poto à travers le monde. Nouvelle il y a Bercy comment Maramongoza ko évoluer. Bon Bercy artiste ayaki na maison mère to yambaki na ndenge mo bien na ndenge age. Pour bon to kanisa ki a supporter charge ya wenge musique à maison mère. Mais à supporter en côté to comprend été mo sans salé azongi su kota utaki. Ya lo wa ngando akimi mvula akeko mibwaka sune bale wapi bale wapi mvula ah bon maison mère siko ese bale ya munene ye akimi siko mvula mais akoki makamutene bale sansika chaleur bani batikele charge ya makambo ko giangote est-ce que place aki on a ba yambi toté bon esika ke ba ko yamba epo ezanda kuna eme zuwa mabegaka asololi mabe Soli mabe bozana na besoin na bozaki na besoin na ye atiki bino na posa tondeni te oza wenge musique bata ba danger ku bakenda to perdre te soko kei donc et ça la rien wenge eza grand mouvement ya munene vena bison tsone alobaka wenge za munene za grand faut la clair faut loba non ba otaloba ye ba bengani eto a découvrir na ye ba vérité mususu yango akei akoki charge te charge ya wenge vraiment legi makasi trop akoki ngote donc 20 on appelle ça que charge akoki ngote donc charge yo pour supporter ngo faut honorable lobeso ouais marambo ga faut honorable atikene honorable place atikene honorable charge akoki charge te ya wenge taka emo alela eleki kilo charge na kokate leki kilo c'est bon bonjour papa ouais bonjour maman capotemeur ça va tolingo expliquer bana poto ba otalo à travers le monde nouvelle à Bercy zandeni ouais toyebisaki toyebisako eza ndako munene toyebisa Bercy awa eza maison mère eza baorchestre oyo te basalite yakendaka wana oyo eza maison mère donc tellement koki na ye te akoki chaleur wana te yango mona pakati mbangu chaleur nini bino opesaki ye bo chaleur charge ni bino opesaki ye chaleur ni ya koki te ouais chaleur awenge eza nde bwaka bayoka yo binisa wenge poso okoki obwaka te moyoza na wenge eza te siko bo bengani yeto alongwe ye moko po aboni ka place neza lango mais tango ye place moko eza na moto makasi yo koki moto yango to osani faut kima kaka donc akimi to alongwe faut la clair apakati ne mbangu po chaleur eleki ya bengani ye akoki na yesus makamonte na bengani mais yo na ndako moko bomoni ke moto eza makasi bato baza makasi yo koki to osani yaka pote me neti yo ye bosa émission no boy bo tout une place mo bomona ke chaleur mo ezate osani faut kima kaka c'est bon pour comprendre kaka ba pour te comprendre dirais oza un peu attristé par rapport à une nouvelle en gros oza la mawa le quoi qui donc on dirait mouvement matali sous tête ton nez ah ils allaient bouloter ah ils allaient chez les grands formateurs Wiranson donc mingi ko lobezate ngamona d'abord nazana animateur na regretter ndeni soba ke ça peut bien babiso pe boye to kozwa ba opportunité ta mususu papa otala na sima bano bazana sima ba mata bayoka bango na ebité voilà t'es la lobby Bercy a tiqué les places donné Bercy qui ne on a tiqué les places et bien pour na tata non sima donc ando tsoba kaka moko boye ngala omoni akendeka ça li bien c'est bon oza wenge tous les animateurs est belé. Alors, papa Rose année où sali animateur mususu, année on a pu animateur mususu sali. Ce qu'on a opportunité, il y a au bête les sous disque mususu. Et ça grâce, c'est-à-dire que boulot est ali, donc il faut vendre. Maintenant il y a aussi panique à aucun, c'est-à-dire au coquin à hôtel. Alors biso tozali tozala na paix. Totika la kana les rois de la forêt. Donc mingi ya kolbezate.
bon na cause le ko ta ku ye a beta déjà na kata palin sali on peut ne takinga oyo ki on peut bigité a tina on peut kuti. C'est bon. Et logo ya beta la palin yo yibande loko na ye yo créer na yo te tondeni. Et salami na palin, Isaïa papa. Hein? Et salami na palin, Isaïa papa, Isaïa yiti. Quand on into yo kano ba na poto ba yo ko na mito ba yo kano lo ko ya tigi po OK na ngote. Wana lo kanda kundo lo bit. Et lo ko ni avantage talenté la ba ke la biso mo de. Tout ça biso bien. Bongo lubaka pona no welenga matobete la bango. OK. Mama c'est Mrs. Avote Terminator. Yo finga nyama mama me na gobedo muje o finga nyama isiganga naza bandeko na kobamba mutu mame na gobedo muje o finga nyama isiganga naza bandeko na kobamba mutu. Donc mingi zate de Fanta lo ko ni zale ya ndako mais c'est loko salami ça c'est mal lo ba ke za yé bon il y a ko sale loko. Mais ça peut otengama ya machine zongo sebondo ya malambi yango apesa bite betango bosalango bo et betami na palais pour azaka pe na palais donc ça dit ya papa ya palais donc le loro kende ingo bateke to ko beta susu ingeta te ingete ke betama hein et betama pe to legile ka sopo. Bonjour maman. Oyoki donc oyebi monde qui déjà bouger moi mke par rapport il y a nouvelle il y a Bercy expliquer no bana poto ba la biso à travers le monde. Bon, Bercy sera toujours répétant la samba. Maman Bercy, maintenant le bétal c'était parce que les animateurs a qui go boire en la maison mère, n'enga qui ne pas au Kenya nae. Pour ça tout bon de rabat animateur te non, animateur aé, tout bon de la non. N'enga qui n'enga pas au Kenya nae. Biso tu que la batu te non, boye, ça va faire non, n'enga tout bon de biso bon de la rater. Ko banana perle, biso moti, biso moko ba fan club, tout bon de la ramener tout. Soit qui n'enga bien, c'est pas ça. Et ça peut faire bien vraiment. Est-ce que parce qu'il y en a yambi hein pas faire rigolo là yambi les sous tonde. Bon, on a vraiment nalandi yangote voilà ba poubelle. Biso benga ngwa ba poubelle. Azong na poubelle, azana ayaki na côté propriété mais azong sur na poubelle. Donc rien à dire. J'ai ces en poubelle. Na poubelle, pour na poubelle. Maison mère à palais à propre aux akoya au lambami au salami gané à salamaki on a vraiment donc rien à dire. C'est bon. Ouais, bonjour maman. Pesa biso no nouvelle ya Bercy zande nini to ki Bercy zongi sous place à Outaki pa esali bino ndenge nini comment boyambaki a trouver ba mamusu e simbité a batonde. Ah maman. Bongo yem de benga geto yemoga yaki. Yemoga ye nandenge yemoga misongeli. Amone kake awa boulot na ye awa ezate niveau na ye ezate babesela baba ba nyama zamba omoni nyama zamba azamoni nyama waza na kata zamba so abimina mokili esa kozama na besoin ko vivre na mokili tema zaneka nyama zamba ya mazongi na kati ya zamba bazaneka nyama alors bon ngai pona ngai bon. Mais ce que ça qui est place à Keyuana, Azonga Lisusu, Azongi sous maison mère. Bon, yambe Lisusu. Ah, habitant, on a mon boss, le roi de la forêt, ce gars encore des sous yambe, bon, habitant. Mais tu es bien, ce pays Igoyoka trop public. Est-ce que Aroyoka public et aux majorité, on dit Massou Bercy. Ah, public, il faut mon amour, pour public, il sentiment. Alors la musique doit être sous sentiment. Et là tu OK zongo l'accent. Mutu na vie pose en position. Hier après sa position te doit être plutôt akenda mabazonga mabeba finalement. Voilà bana poto bino mo bolandi réaction ya ba kinois comment va pesa ba vie na bango par rapport il y a deux parts il y a merci na maison mère tozala ki wana na micro balade bomoni na bilili Herman Emporio garçon moro ya taille commerciale un grand remerciement à l'homme invisible de la nation et bon tonton hein na pesa sous remerciement belé na Freddy Akimbe beauté ya ba chérie Pichu Mangaya Papi Gen mbote na bino pesa mbote belé et la famille Choukou, Mobimba Dorsier Choukou, Merveille Choukou, le bulldozer les sons, hein? Le bulldozer des sons,
moi na mayele di ingénieur congolais na kati ya mikili na moni su na Canada kuna Flora Lorenzo Lokula na mpanja Canada kuna mbote na yo belé Capricieuse Mundele mbote na yo Mignon Maluka mbote na yo Falon Ngandu mbote na yo Barak Mayala Odela mbote na yo Naomi Ngandu mbote na yo belé Eliezer Ngandu famille Ngandu bobima na pesi bino mbote o bandeko ya kiri ya Ngandu na moni maman nanga Julienne Ngandu na peso mbote belé donc bino mo moni bolandi bo senti ba réaction ba congolais comment bazolo ba pona Bercy comment Bercy a sali choix na Lisusu deuxième choix na donc on est à opinion à Bercy mutu a kanga sentiment na été quoi mais ça qu'on est belé pour na Holanda bino balader ou ça na sambula quand na sarabino Arsenal a look la information donc au besoin d'information en direct il y a 3W Cleboa bo senti bo landango bo landa bo ba détail tout na carte donc à suivre.